Merci d'être venu pour ce point de presse. Nous sommes là pour vous informer que l'hôtel de ville de Kinshasa a refusé, par une lettre qui nous a été adressée malheureusement aujourd'hui, la veille du meeting programmé il y a près de 3 semaines, pour nous informer qu'il, hôtel de ville, donc, qui se proposait de nous renvoyer au 24 juin, soit une semaine après, pour des motifs fallacieux qui soutiennent que, bon, voilà, il y a d'autres organisations qui ont demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, à la même date et à la même heure. Je crois qu'il faut être bête, il faut être enfant pour croire que cet argument est vraiment valable. Sinon, c'est la mauvaise foi. Encore une fois, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le répéter, nous sommes dans une nouvelle forme de dictature. Une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu'on veut à près de 100 millions d'habitants. Et ça, c'est regrettable pour un pouvoir qui se déclare être d'un état de droit. Comment une organisation, on peut même dire 4 partis politiques, demandent près de 3 semaines avant l'organisation d'un meeting et on vient répondre la veille en disant avant vous, c'est-à-dire on suppose 4 semaines avant, il y a une autre organisation qui avait demandé de tenir le meeting ou de tenir une manifestation au même endroit, mais qu'on n'a jamais répondu. Mais on vient seulement vous informer la veille pour dire qu'il y avait une autre demande. Ça, je crois que c'est fallacieux. Et aujourd'hui, nous prenons le peuple congolais à témoin. Ceux qui disent que l'opposition est faible, c'est eux qui sont faibles. Parce qu'en réalité, s'ils n'avaient pas peur, ils n'allaient pas nous interdire de tenir ce meeting. Ce n'était pas une marche, ce n'était pas un sit-in, mais c'était uniquement un meeting pour informer la population que le pouvoir en place n'est plus à mesure de répondre aux préoccupations de la population congolaise. Les taux d'échange qui bougent, les prix qui montent, la pluie qui détruit, qui tue la population, la saleté, les salaires qui ne sont plus payés, retard des salaires de plusieurs mois. Bref, le pouvoir n'est plus à mesure d'accepter même que l'opposition tienne un meeting, que l'opposition tienne une marche, que l'opposition tienne un sit-in, parce que le pouvoir est convaincu que si l'opposition se met en harmonie avec la population, masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyeba ke pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous solution. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino pesa ya koteka. Et donc aujourd'hui nous allons observer ce pouvoir qui nous propose le 24. Nous savons que nous ne sommes pas dupes et que le pouvoir va chercher d'autres subterfuges pour que ce meeting
projeté par lui et non pas par nous au 24 juin prochain n'ait pas lieu. Mais nous savons et nous prenons le peuple à témoin, nous étions déjà nous prêts à tenir notre meeting pour demain et je pense que la population, et nous sommes convaincus d'ailleurs, la population s'était déjà mobilisée pour répondre en tout cas à ces meetings. Nous en appelons à la population en tout cas congolaise qu'elle vienne quoi qu'il en coûte le 24 juin pour être présente afin de faire une démonstration de force en harmonie avec l'ensemble de la population congolaise pour dire que trop c'est trop à ces pouvoirs qui ne veut plus entendre la population parler et qui ne veut plus entendre la population protester. Les droits d'expression, les droits de liberté sont bafoués par ceux qui ont prétendu le protéger. Aujourd'hui, tout le monde est d'avis que le pouvoir en place muselle la population, muselle les libertés d'expression, les libertés des mouvements. Donc nous, pour éviter que le sang coule, pour éviter que les blessés n'arrivent, nous disons à la population congolaise de ne pas venir donc demain pour ce meeting, de garder son calme, de garder son sang-froid pour que le samedi prochain, nous puissions nous retrouver pour un meeting, démonstration de force, démonstration d'harmonie de la population contre un pouvoir dictatorial qui ne veut plus que s'imposer que par la force. Toye Koeb Sabino Lelo, gouverneur ya Villa Kisasa, na bizaleli na bango bakamata depuis pouvoir ya kala otoze ko combattre balingi te liberté d'expression ezala tokomeli bango mukanda lelo veille ya manifestation de bako ya no labiso ba lobby manifestation ya lobby moyen ekambama ezali te parce que bisika wana bato mosusu basilaki kozwa yango biso to lobby boy eza lokola lisano ya judo tozwa bango na mouvement na bango po balekisi bilobela balekisi ba provocation to lobby balobi le 24 biso tokoya le 24 to bengi bino baso oyo bolengamaki pote lobby tokutana bobongama le 24 tokutana na Sainte-Thérèse. Mais le 24 o bango balobi pe bakomi moto aya lisusu na justification te aya lisusu na makambo asika te mpona kopekisa koloba te lingomba songolo pakala eyaki wana mpona milulu misusu milulu le 24 ezali ya bakongolais na banza lelo bomoni ete pouvoir nde ezali na bobangi ezali epai na bango babangi bino nde babangi peuple congolais alakisa na molongo mobimba alakisa mpe na peuple congolais mobimba wate bango baboyi mapunami oyo balingi balengela mpona mboka mapunami oyo ya lokuta peuple alingi kotelema mpona makambo ya moyibi contre vie chère oyo eleki na kati na mboka na biso bozangi bokengi oyo ezali na kati na mboka na biso oyo ekomi lokola complicité ya pouvoir na badécision mabe bakozwa par rapport ya situation ya l'est ezala meme awa na Kisasa na baphénomène ebele tokomona yango tobengi bino baso boya le 24 totelemela makambo etali processus électoral toboyi fichier électoral oyo ya bango basali ya lokuta oyo balingi ete bamema moyibi na makambo ya maponami po te banome bato totelemela bango parce que soki totelemi elongo nde tokokamba esu mboka na biso nde tokorécupere initiative wana eza eloko ekufeli te bino baso boya le 24 po tokutana na Sainte-Thérèse na njili mais le 24 bamata bakita moto azonga nsima te tokozonga nsima te le 24 il faut biso baso tozala wana mpona kolakisa bokasi na biso mpona kolakisa mpe botosi ya constitution na biso mpe epesi moto te ndingisa azala gouverneur azala ministre apekisa bana mboka bayi mboka basangana mpo babeta masolo bango balingi kobeta donc le 24 tobengi bino boya wana toboyi provocation ya lobi tolobi le 24 biso baso contre mauvais processus électoral contre la vie chère pour le redressement ya mboka na biso merci mingi
million moins 100 000 ça reste